That's
Seigneur aux anza na tomboli yo likolo na bato nyonso na tomboli likolo na manzambe nyonso na tomboli C'est
le monde en donc na kati na nyonso oyo nakokopesa lokola toli epai ya mwana na ngai oyo akufeli bana ezali ete nzambe akokopermettre eloko moko te kati na bomoi na mwana nzambe kaka mpona kopermettre me nzambe asalaka nyonso na but wana ezali mpona lokumu na ye epuis mpona bolamu na biso. Tozomona ke na nsima na Job koperdre bana 10 koperdre bibwele koperdre bozwi na ye nzambe arestauré ye kopesa ye 2 fois plus que tout ce qu'il avait perdu. Mais c'était difficile pour nous comprendre que nzambe apermetaki pasi wana mpona ntina kopambola Job. Bible elobi makambo na nzambe eza bolema. Il faut ozala molimo na nzambe mpona kocomprendre yango. Donc elingi koloba te ke soki pasi eli biso nzambe alingi biso te, nzambe aboyi biso. Aucun parent ne peut aimer le mal de ses enfants, ou aucun parent ne peut souhaiter le mal de ses enfants. Il en est de même de notre Père céleste. Jamais ako souhaiter mabe ya mwana na ye moko. Nzambe pe abomaka te. Alors, soki bakufi, nzambe mutu a permettre à récupérer bango et pas inaye. Ayebi pourquoi il a fait. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas comprendre, mais l'objet de comprendre. Parce que moi personnellement, je suis passé par là. Mais lelo nazo komisa nzambe pona nyonso nzambe a permettre ki. Kasi pasi moko ekabola biso na nzambe te, mais pasi etinda biso lisusu kokangama na nzambe koleka. Ce n'est que normal. Mokili baloba ndenge na bango mais nzambe nde ayebi solo. Na tango mbula betaki na butu ya mercredi à jeudi. D'ailleurs, mercredi, église na biso tokangaki yango culte ezalaki te. C'est-à-dire tozalaki na ba veillée, ba nuit de prière jusqu'au 31 décembre. Donc après le 31, église azalaki na ba programme du source de mama yaki na kati église kobonde la pona bana na ye kotika bango na maboko na nzambe pona mbula ya sika. Mais ezalaki programme ya église te, ezalaki programme ya ye moko. Donc biso to organisaki programme moko na église te. Soki bato bazoloba motu nyonso azali na liberté ya koloba. Nous sommes dans la démocratie. Chaque personne a la liberté d'expression. Toko kopekisa bango te baloba.